biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les psychologues. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Bonjour Anti-Stress TV. Vous allez remarquer que j'ai souri parce qu'ici il n'y a pas de stress entre mes salons Koseka. Alors, bonjour Nabi de Nyos, occasion et à Polanda. Émission au travers de votre chaîne Anti-Stress Télévision, la chaîne de notre sœur Nadine Boubou. Alors, Elécia Sepitsarabino dans l'émission et aujourd'hui encore Elécia Memibino numéro 6 Kamelungi Canadien GB la femme selon Jésus-Christ pour me camper pour interviewer un groupe de jeunes ils sont dit qu'ils sont famille à notre président de la République. Est-ce que c'est vrai vraiment qu'ils sont famille à notre président? Alors ma question vous avez sur la réponse à Bango ensemble avec vous pour découvrir Bandeko là ba mekampe pour se présenter ba yebisa biso pourquoi ba yambara bangote pourquoi ba oluka maman Marthe pourquoi ba oluka maman Déliste pourquoi président Fati akutana na bangote assu abimisi bilamba nyonso azwi kombo abeti na ndako biloko nyonso balie na chef de l'état. Chef de l'état ayebi papa folo ata na photo papa ngo ezali bien ezali mais téléphone ande aboteli yango ezali. Ok, ndeko Jérémy oyoki ndenge maman azali kolela la première présidentielle alors na évité soki ozala okilo mosusu akomakisa. Voilà, merci pour notre Chilouba et permettre Balouba Nyonso de capter le message très important. Donc, la famille présidentielle, mais oublié. Vraiment oublié de toute façon. Oublié dans tous les domaines. Oublié, nous sommes dessus. Donc, ma père n'a pas de bakoufa. Et au père n'a pas azali, azana kabeka. Bande kususu bazana mopompa kususu bazana mujima kususu bazana kisasa. Monsieur Bassala déjà. Ah, t'es Bassala. Donc, binonde. Par Nabino Benabosa dans les oubliettes au fait. À part Nabino et Zate. Zate. Aux hommes qui sont na pouvoir on a commande vraiment. Tant que tu sois là papa Gérard personnel alors on a eu ça qui sonne. Au moins le premier mandat oyo. De Nabino azana kata ko bonda na ba yini. Na ba kona. Ce qui ba peskiro ni sala. Ba ko ça. Vous êtes la bombe santé deuxième mandat Isaïe. Ndenge nazaboy naza secrétaire mobile ya famille na mutualité pour bantu nyonso bayebi ngai bazotala ngai bayebi ke secrétaire na biso azana kisasa pona intérêt na ba naza na banikanda na bagaye de charge na balise ya ba membre ya famille ya kisasa ti ya mutualité bawo bazana mujima ti bawo bazana mupompa naza nango azuba siko banikanda o nikanda wa pesa nikanda wa le temps de donner un mouvement toujours tient des candidats et ça comment donc liste de famille chez nous où ils ont cahier de charges dans la liste où ils ont la liste maman de la famille où bazana na kisasa bango où bazana mouvement kabeka mwana na mpomba yango mais vous avez sous mingité au botikaliser là s'il faut compter des présidents à l'obaki les abonnés président à l'obaki il fallait couper ça 20 personnes. 20 personnes ont choisi mon mot à Dieu Moussala Malonga avant cadrer Bakomo. Sauf que tu as une liste. Tu as comme 50 000 personnes. On a famille, on a papa Bilo. Tout ça est belé. Biscagnon sur Yozo Kinde. Au Kozanga Mokoto. Attends, on a Tamboli province du Kassai oriental Mobimba. Place nous sur Nazoki Nata Nabami Nadjama. Parce que demain, on a Natangi, Makas, Nasa Mine va faire la guerre. Place nous nazo que nazo tourne est-ce que nako kotana na mu kontombolo baza ebele ozo muna bazo bima partout nakana ndenge moko partout est-ce que nous sommes que ndeba konto baza ebele wa ba mungo tombolo ya ba coïncidence kaka to ya famille tsiki ba kontombolo nyonso baza famille ya baza abona nini yo mutu moko oboti bana kata bana wana baza mutu moko te
Ah, il y a un autre. Mais les gens qui ont Kassongo, basé bien dans Kassongo, donc bien tout, famille Moroka. Tant que toujours le chef de l'État, Aza Congolais. Aza Bakassenyos. Mais Aza na famille na yete. Famille ya monte ezaka 10 personnes, 15 personnes parce que yo ozo ba ozo bo. Nous ozo ba ozo bo. Nous à tour de rôle. Bantal ba comme et ça génération mais to yebi que to za ba. Alors, pour ça, maman, j'ai des paroles, mais vous avez important, c'est un numéro de téléphone. Pour vous avez vous permettre de se présenter, mais bateau dans la ciment, tant va tout dans la banque. Nous avons un mot sur Déborah, nous sommes Déborah, nous avons Rodalia, nous avons Bozo. En tout cas, famille, tu sais que oui, famille pour avoir maman. Maman, c'est un combo. Famille pour avoir. Attends, l'accès aux l'accès presque dans toutes les communes. Ah, on a participé à la réunion de ce salama. Na ba matanga no sezo salama na plus de participer. Bazo mona biso. Omoni to oti ko gondana ni papa na biso Marcelo. To zaki epa na ye. O matanga to zaki na mova ya notre nani notre grande sœur pays. Kuna matanga no sezo salama kuna na njombo na ngiringiri. To kenda ka mikolo no so. Et bon, vous avez cité où il y a des bokins hein? Na oya. Ah, kona bakoto na ozanani. Oya ko sala nini awo. Soko okeyata po ozo ben na samu kontombo. Bakole bake ki sezate. Et ya kato sala yo examen okende ko somba ki siba. Ah. O maison civile. Mais l'actuel directeur, je crois, chef de cabinet ah oui, chef de cabinet à Touro Azali, pasteur. Beaucoup de ah. Bon, bah, tu vas mon aller indemné. Ah, on se dit les ça. Professeur, beaucoup de gens va conduire belé. On sait que audience pour le moment. Oh, na matin déjà na matin. Matin les matin. Papa on dit le beaucoup de na montre parce que les bureau na été. Ah, il fallait au comme mon candidat ya audience. Au tiki. Bah ça dit accès de réception, OK, vous allez faire appel. Mais pour na matin mon afandi. Moi yo au gros ça déjà. Ata président na matin, aujourd'hui on est afandi boy bakada. Moi yo comme place de mais maman, c'est beaucoup de maman, c'est quand même. Maman, tu vois, il y a un matin, il y a papa Marcelo. Au Sololi. Au Sololi Mouké. Kona a Saline, à l'obé, Bossalanga, il y a Banto Bauti Moujima. Au Bazonga. Bande qu'on a vu, tout ça, on a pas image de Bango Ao. Baye ko sala liste ya 6 personnes. Mais place où on a plus de 20 personnes. Bamoutou Basiliki. Bamususu bafuti mutu kapo bazo de parti. Kana na souffrance. Si go basali ça il y a 6 personnes. C'est bango mal. Mais biso non so za place wa de position. Et donner ça boza so bozu moi 6 ba se retrouver ba kimi ba ninga. Bino pene boye boye moi 7 bozo bozu botiki ba wana. Nde Jésus kendi mama tu pas olemba. Po bozo ya en ordre dispersé. Bozo ya moi 3 bozu ye. Boye na ba chef kutimi ba ngindi ba sondoli bino. Na ba chef kutime ba parent na bino ba kibe bino te omoni be golia ki bozo ndimande omoni bozo te nga na jele omoni biso to yebo biso to za organiser po eza association mutuelle et loko biso to ko jouer fallait to kel nango na mboko kuna to ka kuna muke est-ce que soki ba pesika de te ba chef bozo ki na ba chef ki bozo ki ba ki na mboko ok na mboko ba kaboli kuna oui bakaboli mwanda mwa biloko nde bakasika bino go batiki bino bakeka bona mboka ndenge bango bali biso toza jeunesse to sala demande de l'audience ya biso to ko chaque minute bango ba chef ezali ola bango ya chef continue. Alors monsieur, merci beaucoup pour nous raconter le temps au le message clé pour tout le travail. On la présentation. Alors meka ko tala forme ba caméra na biso adresse-toi à votre frère qui est notre président de la République. Alors meka ko le message important aux gens ont besoin pour ba tout nous sur ba kolando les bana pour pas me comprendre na kati ya mboka ba comprendre souci dans les années. Et puis vous allez donner votre numéro. OK, merci beaucoup journaliste. On a joué résumé. Je suis Nabiso. Il y a Liboso. Et pas Nabiso, Olingi, tout ça, l'activité, il y a bien. Au moni, tout ça, n'a pas tracté. Vous comprenez? Bande de Nabiso, Batangi, il fallait pas jouer ça. Budget diplômé, pas jouer à bourse. Vous comprenez?
il fallait tout dire qu'elle a souvenir et aller tous les président de souvenir tous autres tamboules makolo tous autres foutera nous sommes au comme place mon gogo va tourner que aux ana bana bon ole bana sana bana 10 sana bana 15 te au gogo tete au gomi na niveau wana ce qui muzaza so mutazo sala musala na ye parce que et pas na biso bana chiluba au lieu opesa ngai opesa ngai mbisi loba ngona chiluba kwa pas comprendre amuntu awewe kumpeshe mushipa ndonge shemakulo kuloba si mujimu parce que kuloba akaduni umani kuloba ukaweza yebolo bukati mishiye lelo na shiye mutu beshe ata lelo soki apesi biso million donc soki tozo sala mosala te ekosila mais apesi biso misala toza ebele tozwa misala à partir de misala mutu s'organiser ou azo sala bilanga azo sala ou azo sala pour commerce azo sala ou azo ba passeport azo mais siko ba maman na ba tante na biso na ba papa ya biso ya ba 3e âge boko vivre ndeni boko vivre ndeni fallait bantuana bazala na eloko ba bénéficier eloko na ndemo moko ya bien parce que ba famille mususu lelo ata ba woyo nane ma famille a Mobutu, il y a Kabel les pères, Kabel les fils, pas ça bien. En fait, votre souci est que le président vous donne le travail, c'est ça? Oui, le travail et aussi le financement, le tracteur pour les activités agro-pastorales. Tout ça, c'est bilanga, on va prendre. Et puis, pardon. Vas-y. Ah oui, on va vous voulez retourner à Bouchinois? Mais il faut parler, parle la haute voix. Madame? Bimba mani fumu wetu yeye moto tutakula afika kwa kutulia jijinga je tunjani tudi ni chômage wa bu batu kabele benza mujuni to chômage mu itabuni il y a des gens qui bazokufa pona nzala par manque ya iloko chômage eleki bokonza boka kanisa biso ba kwa tombolo alukele biso ata kama musala ata ya mukie ya kosala batu basala baseretuvaka ata feni mwana eloko ya mukie babokola mpe bana babokola mpe baboti toza na baboti na biso bakomi bakoko baza su na makasi ya kosala te me biso bana soki tozosala tozozwa ata muke tokosunga baboti susi na ngaka ya wana kosala toza na kosa mosala tosala. Alors ndeko numéro de téléphone to libéré 085 266 52 75, c'est un numéro WhatsApp. Plus 243 plus 243 85 266 52 75. Ton nom Constantin Mukuna Mulumba, mwana wa Mulumba wa Mabika Mukunda, Mabika Mukunda wa Munyo Mukola, Munyo Mukola wa Munyo Mukoyayi, Munyo Mboya wa Kamanguji wa Kazaji Mulamba wa Chimankabe wa Lumbayi wa Mambantombo. La base, c'est ça. Merci beaucoup. Bye. Et au prochain radio. Merci. Biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso lesiko. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.